zanga éducation ba éduka yote au boy atako c'est auto éducation au boy auto éducation et c'est quand même il y a un problème, il y a un sérieux problème na basi la bino a lolenge ba yepe ba publier ba bêtise pour que asa la kaka buzz parce que mikolo yo femme journée de la femme ezo simate la marina yo za moi simabe yango mema mobali na yo comme clown yo marina soki la marina oza moi simabe oza moi si yo oza penza moi simabe okolobo betanga yaka kaka omona modena kosala yo po bino bokanisaka mangungo bosaka na ba vidéo eza bongo oza mwasi mabe comment kozwa vidéo alolenge wana ko chango na page na yo comment ko kende ko yo pozo participer na kati ya dénigrement ya baninga et puis awa tokomona yo zo sala publicité kolata maputa la marina yo okolata maputa obengisi baninga na yo alolenge neti yo bolata maputa sans savoir que ce que tu fais ça n'honore pas la femme, ce que tu fais ça n'honore pas le monde. Oui, il faut qu'on te le dise. Bokolata maputa pourquoi? Ezara fete ali puta te, baninga o bakenda ko bundela ba droit na bango, batika la jamais ko lata li puta, batika la jamais ko sala ba feti, batika bakenda ndela front, bakenda ko bunda. La marine. Na baninga na yo. Baningo ba bundela ba droit à avortement, baningo ba bundela ba droit à la pilule, baningo ba bundela droit au salaire, ti lelo ba bundela droit de salaire. Yo ke ko lata maputo bengi baninga na ba bolole bokende ko beta makamuna bino ki bolole animé de mauvaise foi. Pourquoi vous allez ka boyer to tuna nanu bino? Pourquoi vous allez tordu? Muna na bino makasi muna na santé leti ba la marina on a obésité ala makolo pasi la marina za problème ya santé obésité et si baby c'est mikuwa ya za mwana mukiaza so na 40 soit 10 ans mais zo sala neti makoko la marina ba tatouage et pas oui yo lingi ko dénigrer batunga pe na ko dénigrer yo sikoyo yaka siko ko dénigrer ponga na tchena nga na tche maquillage te na yeka ka boy na uti na mukasikoyo na yeka boy neti yo la marina ozaka na santé malamu te oza obèse. Oui, oza obèse makolo pasi ato lati ba talon ya mumbombo biso yo soso to lati ba mumbombo soki ba mumbombo soki ba nini wana to tambola bien yo ato lati taille crayon kutoko la tate talon ya crayon ola tate olata ka ba bukare wana esimba kate otambola bien te parce que oza na surpoids. Il faut to yebisa yo, il faut to yebisa yo yo za parfaitité na mobali no ya clown la marina oza na mobali na yo ya clown obosala ki clown, n'est-ce pas? Boza ba toi soni boyo ki sa biso soni so disa binonde bastara ngo ba congolaise nga nazo comprendre binote bastara ba congolaise na on comprendre binote bato bazo représenter bino sur la toile. Et ce qui est quand même bizarre chez les followers congolais, ils suivent les imbécilités, les gens qui n'ont pas de crâne, les gens qui n'ont pas de caboche, c'est ceux-là que vous valorisez, vous mettez là-bas, vous allez suivre des insanités, vous vous nourrissez de caca en fait. Avec des femmes comme la Marina, Naba Ninga, la Bango, Kwakala, Naba Nani Soussou. Toutes les femmes débiles, c'est là où vous êtes. Moi, je me pose la question, quel genre de personne vous êtes? Franchement, je me pose la question, quel genre de personnage êtes-vous, chers frères et sœurs? C'est là-bas vous êtes. Basia Pamba Pamba Neti. Oui, la Marina, Okoza Nambano, na yo Nambano Bozandenge Moko. Bon, moi, un monsieur Penza ne peut pas faire ce genre de choses. Une dame ne peut pas faire ce genre de choses. Mais c'est quoi ces histoires? Vous voulez un couple de stars, mais un couple de débiles, de malades. Parce que yo vu vidéo wana ochango parce que ozo sa la publicité la yo yama puta ezo simbate. Batu bazo kota la te yango luki papa wana ochi.